toza maloba azana ye. Hapana bwana, merci mingi. Mama furaha bon. Biso sto release biso ben c'est comme ça bon. Toyoki to ezali faute na bisote, ezali faute na yote. Bandeko oyo ba comprenaka makambo d'une façon ndenge odo alobaki awa politiquement nde ba fungula miso bamona. Bato bamona kate. Les petits basana maele moko na sina yebisa kabino awa ke ngai ndeko na bino na kota boloko na ba Congo. Po na nzela ya Nkwanza na kipango na uleki Nkamba na Nkwanza na kokatisa na lozi kokatisa ba Congolais na ngambo na pa Braza place wana ezali makoloko katisa boy na kota boloko pona bande na biso wana. Ce sont les gens très dangereux. Les tout makamusu to linga ko bango mingi teme to yebi pourquoi toujours bango babali sindenge mama musu alobaki awa la plupart ya ba autorité bozoma na bango na Kinshasa na bazana basi d'abord chef de major zana mwasi ya rwandaise mais obali c'est une informatrice pour nous esa information sur ba Congolais to komi olele to zana misu ya ba Rwanda na maboka ba Rwanda boy initiative yo to sala ba Rwanda basi ba mona biso na lope to zana maboko na bango. Pourquoi na Rwanda oyo biso ba Congolais to ko ba ke muntu na za Rwanda ba kamati ba vrai Congolais corrompu ba tshizinizi kana ba pour ko protéger ye tramé ba zo misa bosha ba za mona kananga. Bonye ko baza ko to mboka na bango za na frontière na mboka moko yo bateka wuti na place boy asa Kuba royaume Kuba escape bazu bango chibande tunga mulo c'était du Kasai asa ko to na frontière moko to na monde entre bango na bango bazu bango batie bango po ba zo Rwanda ba comme ça yeke a comme président na bango et surtout que ce qu'on a service il y a service à renseignement ils se sont les responsables pour nous avoir information tout bas stratégie c'est ainsi le président élu démocratiquement c'est la surveillance surveillée ça na kati ya boloko na mboka na ye boloko wana bato ba pesi le boloko ba tout si bato bazo mukandi ya ba policier nani tout ya Rwandais. Le président de la République rwandais, les soi-disant les présidents rwandais, Bakamati, la Est, on a tous les postes que ça soit à Mike, ce sont les Rwandais, ils n'ont pas d'information. C'est Bango de Basaba Kandikuna, des monuments sur le voie populaire, tout ça là, mais Bango de Basana Kati armement. Ndeba ko bima ndeba ko beba bimisi ba bango wana ndeba yebi ba cible ba yebi biso tellement que bazana service yoto tout na maboko na bango na douane na wapi na service à finance tout bango na bango. C'est ainsi nous sommes bloqués et si comme il y a un peu soukaka deska ya nzambe e bandaka mais il mentait il y aura un jour bande ko na biso ya Bukavu baza bande ko na biso to barana na bango to botana na bango to zala on a pas problème. Mais qu'est-ce qui se fait que kaka groupe moko et groupisme moko ya boye ya ba tuti ou baba ndeko musu abengi ya Olivier ya zamu to kuna pesi ba histoire très bien babanda ki banyamulenge banani ya boye bazo changer babilon bazo changer bango ba kombo mais morphologie na bango et changer kate bazala kaka ndenge bazawana. Robert qu'est-ce qu'il fait qu'il est en train de faire à Kinshasa? Asa to commissaire était vice-président république na mboko yo ya biso ba militaire oya yaka na bango ya mbemba babuma babasela yo ko sondeni ya ye bazala kana na kata Kinshasa bazana yo wana protégé par tout ce monde là mais na yebité entre temps l'air ba yebi makambo le bibo biso to lingi to sala ba yebi to na parlement boko ko zo biso ba kamati parlement na bango formanté ba tchiwa na économie batou bandi ko sala boye de façon que congolais ça kaka maté tout ça plan na bango ezali ko kanambe alunga na pouvoir te constitution na bango le biki weza manana ya suka te
faut pas n'avoir que yende planificateur il y a Congo talandenga bundi na est kuna sisi bitumba et il faut c'est ça leur plan mais ba congolais ba kufa kabande kuna biso ba congolais bazana katwa na ba tutena kabande non 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 oui zo salema les alliés bien na bango na parlement non makambo ba kaka entre biso na biso et bi libanda te ba peuple ba yokate ba bololé et là comment tout ça kate kimbuta ba ko pesi ba makamyo so bosko ba ko se répéter kimbuta azali wana kaka pour mater les véritables congolais des places na bango ezana makala des places na bango ezana boye mais ya ba Rwanda wana mon côté aza inquiété kutu basimila na bango te ba bande déjà ko bo protéger bango basimila na bango te mais ba kusumba bango ezala ndenge vraiment mon mokena zaki nango yango na pona ko bakisa sur bande ko ba effectivement bato wana ba infiltrer biso na moyen et M23 ba bimishi bitumba na ba bomba c'est monaki déjà que ba koki na infiltration na bango kandi ba ko ba monike so que to sala ba minda ba ki baza moke to se bango na to pona bazo ko se bango te po ba yebi déjà bango ba yebi déjà ba stratégie ba yebi que bo ba tikela kuna baza na mundu ki bo ba beti mundu yo so moni bombe zo bango te e bo zo makaka ba civil ba beti bango ba bombe na ba monike ba beti bango ba bombe wana zo makaka ba civil mais bango te bango baza kaka bazo bonisa bango stratégie essayer banaki mais nzambe azanzambe Mutanzambana jonte na mapona ko mpolisi parole. Merci mingi Eboto. Eboto merci mingi mamu Marie Claire Ntumba, mamu Ntumba zongela biso nande ko na téléphone ya 49 na suka 582 zongela biso pe comme ça beaucoup zo maloba na bino parce que beaucoup ti awa il faut quand même boloba quelque chose pour te partager. De bisika sans plus tarder na kei et pas ya ndeko papi et puis na okene pas ndeko Olivier. Et puis bande konyo simbalo na bengi wakombo na bango ya 582 zongela biso okozwa maloba na mamuntumba yo pe ye la biso okozwa pe maloba bolimbisi toza kokendaka na priorité ndenge bato bakoteli awa alors ndeko papi oya yo liloba ya suka peut-être te ou ya suka peut-être na 30 minutes on a encore un peu de temps pour to manager yango management na yo ozana liloba nini ya koloba na avant to kende na ba conclusion na tanto aussi sa tour liboso oyo ndeko papi olobini. Merci pour la parole de Soussou. Omoni, tous un problème moko, il faut tout déraciner le système rwandais. Pour l'année moti koloba, omoni bango bakota kala, bakoma ba sud-africain, bazo ba nationalité. Allez, na ba mbongo ba yiba trop na Congo, ba créer ba société sikoyo, ba s'implanter na sima ya nationalité ba sud-africain. En tout cas, merci nous na nene bo reverser en pour l'accès comment batona ba limba l'accès ki bazama yele koleka ba congolais. La preuve, botala comment baza au code sa confusion totale entre biso ba congolais. Kala soko tali bien kala ezalaka so côté na congolais na nzela ah mboka la to teka moto kabola mais sikoyo phrase on échangé parce que conscience et bani kozonga moko na kati na biso basali nyonso ke peuple congolais azala aveugle na makambo tout donc ce olingotia de corruption bon yango moni ke pourquoi bande ko na biso propre ningi odan oti kolobawa oyo aza gouverneur aza na rwandais oyo aza gouverneur na katanga kuna na bakina bazaïr baza ba rwandais. Mais ce sont des gens corrompus, ou comment aveugle, l'icolo, yambongo. De base, il y a une mature politique totale. Et il y a un tout, ils allaient comme miso. Donc, quand il s'agit esprit, vraiment, tous en a une notion il y a patrie. Que oui, comment ils allaient à Mboka, ils allaient à le mot là, na mutu na biso. Et aujourd'hui, tokomi ko sala nyoso tozongi la sikoyo ba makamu o ba ko na biso comme ba rien n'état mais toza toujours na kata ko mapo na ko récupérer yango bomo ba ndeko que il faut to casser racine wana et ba ndeko na so congolais o baza complice ya ko la lisa biso botala kaka ndenge bo ti ko ba ma marche. Quand nos mamans, ça marche pas qu'ils sont aux États-Unis, qui escorté, tout ça, parce que
pour réclamer la vérité à la urne. Mais un groupe des gens comme ça, 50 personnes, tout le monde allez, kaka, et puis demande la humilité, non, bien escorter, tout ça, tient l'ambassade des États-Unis. Mais vraiment, il faut tout comprendre, Bandeko Nabiso. Il faut tout bien amener tout lobby, tout bien à Bandeko. Biso tout le maraté qui a bien à Bandeko. Il y a qu'à faire réveiller Bango. Bola la thé, bientôt. Donc bientôt. Bientôt. Est-ce que besoin de nini quand même les Arabes fait il y a indépendance, ils ont toujours fait pour à s'alimenter. Pour à zoko sa auto za na simao to kabola mawa na batani. Mais pour à zone là que à cause ma public comme ça c'est pour azana na danger. Ba ça kola le sabato ba esprit neti ba monde ba komi ba nini genre exemple il y a batape perdre ba komi oté nini il faut peuple congolais c'est la vigilance. Aujourd'hui batape perdre ba bloc en non. Est-ce que bazolo ba ya solo na motema moko ou bien c'est une façon ya ko skiver ka biso ba congolais donc ba mona te ke bango ni bazaki na sima donc moni biloko ni sonné il faut ko analyser ngo ba sentir un danger ces gens là de perdre ba tango ekolba tango peuple a ko tomboka et cause la terrible mais ce que peut passer la problème ba ko kimila wapi. Il y a un mot biso pe na diaspora, il faut tellement mukuleko yinda na kin. Il faut vigilance na kati ya aéroport. Ou kima mati avion moye kotoyo déjà il faut qu'on signale nga aux de konangai au lieu de nous rappeler perdre koko manu pa nga te pona ko signaler penza na ko reverser yo. Il faut tout un esprit wana penza ya ba musulman. Oui au damaki oui aux de konangai mais au bonimboka. Pona mboka na kondi mateyo de konangai au Panzamboka. Donc, tout le monde il y a qu'à mobiliser Bandeko Nabiso comme ça à travers wana tormona succès. Tout le monde a kobanga. Tout le monde a kobanga. Tout na amour parce que bah casser unité au tozalaka na ngobiso ba congolais. Unité ça société. Désordre. Bah quand ça qui division na kati na biso. Et il y a besoin de tina diaspora bah ça la système wana écoute na kati na biso division ezala donc toza komitika trop mais cette fois-ci tozala na kati ya bomoko pour combat soso to bomoko to kolonga bango et leur but ezali ya ko diviser biso toujours ko divisaka ya ko sopa mbongo belé donc bah ça capable ya ko dépenser bah milliards bah millions de millions pour kaka tous à la diviser mais cette fois-ci congolais kozala amour ya mbongote pour oteka patrie na yo parce que mukolo to ba o ba salibwe et kozala malheur pour na bango et kolanda ba famille donc ba ekolanda donc pour na mabele ya mboka tozana mawasusu na mutute donc c'est le moment où soko yebi kozana ndeko azam ta PPD à damaka ba millions azana makila parce que nous sommes à PPD azana makila na maboko na ye makila bata SO bazokufa ba maman o baza ko violer bango ces gens là bazana makila et bon yo sikoyo au memi un assassin ou asa complice na kati ya ndako na poto en tout cas ndeko na ngai il faut ofunga la miso et boto papa na zone so malo. Merci na bato bazana ba carte de lecteur ba votayi Kabila bazana makila na maboko parce que au supporter mo bomi yo poza mo bomi ndeko Olivier avant na peso maboloba likambo moko ndeko papi wa tira attention biso nyonso marche ba mama na ambassade ya États-Unis to mona ti banzoto ba mama na biso e mona ni to mona ko ba soda ya kanyama bakena ko sukume ko simba ba mama na nzoto metala marche ba tuchi o ba laxi d'abord force na ba ona richesse na ba ona costume et puis tala ministre ya intérieur il fallait à ça la conseil ministériel aya kotele ma publiquement acha ba wana sima ala ki sa force ya puissance na bango pona koloba ete oya ko toucher bato ba na sima na asimbi misu ya Congo oya ko meka ko toucher bato oyo a toucher ngai a toucher pays oyo a toucher force pays oyo metala na marche ba chrétien ko moko boye vraiment mawa azobo na mwana soda
soda wana azuya mbata atindiki anyatie. Ce sont les mêmes soldats de l'Oyo, Babatuchi Oyo, baza ko accompagner avec honneur, bravoure et autorité moko ne jamais vu. Ordre donné par Mende Oyo akomeka kusimba un seul Tutsi na mboka Oyo ayeba ete asimbi crime ya kosakana te. Pendant que Dieu meza na maboko na yewana aza incapable de koyebisa biso Dieu azali wapi azobera au crime te. Et André Kimbuta qui se présente pour dire que boyo kela bango te bango banani bango bakomeka kosimba un Tutsi awa bakomona awa na ville Kinshasa. Comment je vais les juger? Bochape yewana azongi lisusu latira watutenia katika kiwana ya banani ya M23 wana. Oui, wana tolobaza wana cadre ya général, mais en réalité ne faut jamais toucher ce Tutsi boyna boye. Quelle complicité dès que Olivier na pesio maloba kuna avant to bana kokwenda baba minute ya conclusion ya suka kuna. Ok, merci papa Zambona ndenge ozongisile na maloba na sepeli penza ya trop mais eloko tozobosana na landi bandeko na nga nyonso balobi kitoko mais eloko tozobosana oyo ezobomaliti ya Congo eza tolingi mbongo trop. Peuple congolais alingi mbongo trop abosani mabeli na ye. C'est ça le problème. Omoni lelo batuchi bazokota na Congo bazo corrompre bato ebele wana autorité na biso bazopesa bango parce que oni corruption za kamene nini corruption za taka mbongo te. Même moi si après si moi azo corrompre parce que après si moi si na ye pour yo avoir ba information na nyonso et puis biso ba congolais tozaka faible devant moi ce que obali kaka moi si obali ko fungula ba secret na nyonso ce que ba yebi déjà biso ndenge tozalaka ce que ba sala nini il faut pas pesa bana na bango pour ba avoir biso très bien. Au moins nako pesa yo exemple moko bo sur makambo ezole katolo bana est ya M23. Comment se fait-il que bino boko gagner guerre aussi longtemps ba commandant ou ya force armée na biso baza ba Rwandais boko gagner guerre yango ndenge nini parce que tant que bazo tina bino ba vrai congolais na front bato bazo pesa ba plan na bino nyonso eza bato oyo baza na sima na bino o soit biza ba commandant na bino bazo commanditer bino nde bazo pesa ba plan na bino nyonso bato na baza boye bosala boye pour avoir bango
ozo comprendre papa Zambora. C'est-à-dire que eza biloko moko boye soki osali analyse otali batuneti bakimbu même le gouverneur ya Nord Kivu ya Sud Kivu bango nyonso baza ba congolais Rwanda aza kuna te gouverneur ya Nord Kivu congolais gouverneur ya Sud Kivu congolais mais tala ndenge baza manipulé par les Rwandais yo yebi batu boni baza sima ya M23 bazo ndima penza ba peuple congolais bakufa bakima balia mabe bala la mabe pona kaka makambo na bango pona ba intérêt na bango na intérêt na bango personnel baza ebele ngana ko citer moi ba msusu na rapport moko na ngana zui ba lobi no ba mbusa ya mushi baza na kati baza ba vrai congolais ba congolais makila penza bazo sala biloko wana nyoso ça veut dire que likambo oyo ezo boma biso eza mbongo mais un jour to ko regretter place to kele kolia ba mbongo na biso c'est ça le problème c'est dire que ba Rwanda bazo pesa mbongo bazo zo mabele na yo un jour ba ko récupérer mabele nyoso bango ba komi ko contrôler biloko nyoso sko yo congolais vrai congolais kolia ko kele kolia mbongo na wapi. Tout se pose cette question. Et là, comme on a il faut tout comme un système d'impunité. Impunité dans le sens ni. Au moins, pour tout punir Moutou, là, selon il fallait tout mandat d'abord dans la deuxième république. Dans la bataille, on a elle pour naviguer bongo aux obédités. Non. Il faut tout mandat d'abord dans la deuxième république. Parce que bango de Kotsa qui va rwanda, bango de filtre qui va rwanda dans la constitution à Congo. Notamment bango bakini batikeli biso ko barwande na Congo lelo bazo konza biso c'est-à-dire que selon nga na lobaka soki lelo to bandi to lobi to les famille Mobutu za na Maroc to bandi na bango d'abord to bandi to ke to bomi mama bobila dawa lelo o na zolo na radio to ke to bomi yangier est-ce que maman oli place wa kozala ye kozala laisse parce qu'il y a dit qu'un jour peut du gouvernement na bango ko koya ba ko kimela wapi c'est ça le problème mais tant on moni to zolo ba notre opinion bango c'est ça le problème. Mais juste au qu'on a niveau que tu vas d'abord bateau basala kala to pinir bango to kemi to te ba bombe pana bango to bomi bango penza nous bateau na basala pouvoir ba ko balobi o ekomi ya koinda biso siko to pouvoir na biso ko kima to kende wapi il faut to bon sambo ou il faut to sambo na ba kolombo c'est ça le problème. Mais aussi longtemps biso to zo ka fande la non bango ba ko yoka mais bateau la deuxième république ba sa 32 ans la pouvoir to ça le bango ko mo côté. C'est ça le problème. Bango on veut appeler attends ce peut tomber ici to que la kuma to joindre bango pe quand on rejoint le bango on peut to bali ko ça la résistance na bango. Nde mitu na bango. Ou bien ba ko rompre la mususu mo to ni bango pe to ça la résistance na gouvernement mususu yé. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut tout mandat d'abord impunité to punir d'abord ba to ça la transmise à pouvoir ba tout kula ba ba ke no kuna yindi déjà. To ko zongo la wapi. C'est ça le problème papa Zambora. Dans la zone Silomalo. Merci boy tour na biso ekokitika to sala boye. Tokena la lombango na ba 2 minutes na kati ya studio awa comme ça ngai pour pesa na ata 5 minutes na tirer conclusion ya ba makambo oyo ndenge lekele mutu na muntu oyo yebi sujet oyo za sujet mutu moko préparer ya mote eza sujet actuel ya semaine oyo tokei mama Furaya zwa courage mama na ngai yo pe zalaka parmi ba oyo bazanaki na champ ya pasi kuna ya ba exilé na banza oyebi pase lega kuna ozape na position kitoko pona koyeba ba makama kitoko oyo koyiko yebisa biso poto yeba quelle solution prendre mama Furaha na pesio maloba ngai ko kaka na lingi na continue koloba to zala kaka na courage to mboka oyo ndenge to komaki na mokili oyo ya se to yebaki te me biso nyonso tomikutaki toza na mokili ya se oyo que tu as le droit à vivre dans le monde assez. Tu as le droit, ce que vous avez dit, aux Congolais, tu as le droit à vivre dans le monde comme Congolais. Na ba condition sur la malam ndenge tozo mona batu ya ba poto baza ko vivre. Na ko senga na ba Congolais. Ba ka soni te ya komi tangi sa monoko ya Swahili. Baza na courage ya kotanga ngo ba baza na ba possibilité na bango bana ko keneniki na ba Tanzanie, ba mona ndenge nini ba Tanzanie bazwa ka ba étranger. Ezala katango mususu basala ka musako ba benga ngo musako pa na bango. Pona kotala ba étranger nyonso bazana kati ya Tanzanie. Ndoba nyonso zana papier, zana papier te, il faut avoir na kan, il faut avoir na kate, soki bazui yo, ozana condition wana te, bazoko ba soda na bango wana ba benga ba ifi bazaka na ba makapamba pa mate. Oko beta mako na prison, oko sala mikono ya kokoka, ndoba bazana bolingo ya mboka na bango sanje. Toko lobateka ka il faut to mitangisa ko linga mboka.
pona koya na poto Mutanzania ata azana village azana mapapa na makolote azana kovana na ndako ya pamba mais yo étranger soki okomi oyebake akokende kofunda na police soki omo étranger okoti na mboka na ye biso pe totanga yango po biso tozana babolingo moko na yebi te bolingo ya nini bolingo oyo yo olengi mutu après yo ozala olinga balinga ote oneza bolingo te bandeko na biso tozwa courage bana mibali bozwa courage yesu akotika biso te ngana za sir mokolo mususu bavaze na biso bakotala likolo bakotala na se bakotala mokili mobimba oyo bato balingaka bango lokola bakongolo bakomona nga bango te tozala na courage toboto na mboka na biso toya kotia droit na mboka na biso parce que ndenge olobi wana olobi ke bazwi ngambo ya Bazairi wana na kote ya mai wana oyo biso tokoki kokotisa biloko na biso na mboka na biso ekoki kozwa nazoyoka yango kaka te nazoyoka te po mboka wana ndenge ekoki kokonza matina niveau wana eza koyokama te vraiment bana mibali bozwa courage tokozala na nsima na bino tokozala na liboso na bino toyebi ke bokolonga toza na makasi bamama bakongolo basa basi ya makasi bakotika bino te mpe toyebi ke mokili oyo koloba histoire ya bakongole oyo baganyaki vraiment bamonaki pasi mais après bayaki koganye bazwi mboka na bango napesi bino kaka courage. Merci mama Furaha avant que na papa Isaac tia wana mutu yote na Namibie pe ezali bongo un étranger kota ina lundi na mardi osidentifié na police soki te bakozano mayele na banani na bana balabala kaka wana papa Isaac mbele ya yo 2 minutes kuna papa Isaac mbele loko ya kena niko raisonner nini ya koloba tokei na papa Odon Pambu. Papa n'a pas intervenu après, papa n'a pas intervenu après. Ok, ndeko Odon. Ok. Merci Guy. Dans 2 minutes, je pense que vous pouvez faire une réponse. Vous qui nous sommes à dire qui a dit carte électeur ou à voter Canam. Ana Makila, du monde bien. Ça veut dire que la plupart des bangistes, les deux réponses na yo, Ana Makila na maboko. Parce que parce que tout le monde je pense que karaté comme abiso na biso ba congolais maman il m'appelle et comme abiso to Congo ça na bakata parce que on nous so ba tanto mususu na fait que zo ba komba kanambe zo kumisa e na bapan bolimbisa mo muke opandika abote olongole bambembo comme ça mini nyo se tire mdazo se kalibanda comme ça à côté à bien en plus de ça il a repris au bomasusu Congo ezali le côté qui mine de ma leader va soit disant ma leader va pas politique au moins lobby ce qui n'a qui va pas à moi dans son million d'art au petit n'a rien problème de na kufaté ajizana na zo zero so milanda tant lobby amona na mbongo te na ko so ngabiki na ko ni na osina to sa musique mususu pona nyambo na so musunda ko mo boni manga ko mo ko sama ningwana il faut que ça ni ko détecter na moto aposa ki bino bolongoli boche pembeni ndia pasa boke na libération mais ce bozo vendre la rama kama moto aposa ki bino ko sa bino susu lelo ça veut dire que congolais na qualité tout ça musika pour la libération mboka na ri d'accord na papa na biso je pense papa na biso Olivier il faut toi na repli deuxième parce que la plupart pour bazo travailler na mwana wana ils ont kaka ba changer kaka voiture mususu mais ba shop faire limoko ba réserver bango moko bazo kumbela mboka na kota ba kiri wadu ndota bato na nyoso ba tout na deuxième république alors bata deuxième république presque ba na souci ya Congo te et on a ba souci ya biso bana ba pauvreté voilà et le Congo na ko ba koloba congolais congolaise na diaspora kondi mabindimene lati ba récitation ya malamu te ba poème malamu te na matoi na yo banda ko analyser to uti wapi et au moni nini ko tsa ko kendi wapi ozo ko mona nini na liboso na yo. Merci vie émission kitoko 2 minutes na ngekoki na zone simple. Merci mingi ndeko Odo yoba kompisa toujours mabanga ya makasi. Bakaba ndeko kibangiste wana ngana lobele mutu nyosa na carte de lecteur apesi kombo ya mutu moko awate azana makila na maboko parce que yo muto tena kiti wana eto soko tena kiti wana eke mutanga zo continue ko bomba yo wana muto zali ko bomba ko voter za responsabilité ya munene ya pacte to sinaka
papi bisikita oyo 2 minutes avant que papa Olivier na papa Isaac bango bazana 2 minutes pinga na kopesa 5 en conclusion papi merci encore pour la parole président nana kolobaka boye tous en amour ya Congo tous en esprit ya unité biso diaspora tous ça effort ya kolobela bande kuna biso que balongwa na esprit ya kolala batelema c'est le moment yango nayebi ke basi batelemi mais ba redéclencher quelque chose biso pe a otolemba te bande kuna biso parce que o baza kokufa eza mawa mpe o nyonso bavotaki o nyonso aliaki mbongo PPD oza na makila na maboko eboto papa nazongisi lio. Merci ndeko Olivier kuna mwana ya Kivu. Ok, merci papa Zambala na sepeli ndenge kwa mission lelo kitoko trop na mongo na kaki de na yoki yango na mpona intervenir mamu to izala kitoko mais lelo na ngika na loba en conclusion na nga eza ke il faut boyeba ke bawande nyonso oyo baza na Congo oyo bamikotela toyebi bango papa Zambala ndelo kana ningi na conclusion na nga ke toyebi bango na ba oyo bazotia maquillage bakomi makenga banani bo bangate na kanisi bomona kaka démonstration muke salamaki na Goma ndenge peuple yemoko yebike même Rwanda afanda kana faire au fond ya village bayebiye c'est-à-dire que to bangate nzambe kaka ya bikolo ayebike un jour Congo ekozwa vrai congolais na mutu na mboka na ye okoyoka komona ndenge makambo ko simba. OK nazongishile mwana papa Zambwa. Merci nabanza opasoli mpoke ya emission ya lobby oyo kozala état indépendant du Congo ya 1910 nabanza place Congo Burundi Rwanda tozalaka un peu à une certaine période soit pays moko de place ndengo lobby était ba Congo ba Rwandais oyo ba mikotelaka déjà na kati ya Congo toyebi bango boye na boye c'est que na boya yiko kotsa polémique oyo siko sinote ba patata ekozala mais nataka na tirer conclusion na okoyeba nini yango pe na komeka kopesa bino introduction qu'est-ce que nous allons débattre lobby si ba Rwandais pe oyo baza na droit pe na kati ya Congo na boya yiko mélanger ba soso na babata na sac moko ndeko Isaac Mbele na peso pe baloba. Merci mingi papa Nzambwana umoni lero biso tolobaka na kati ya lite na ndenge ya radicalisme bato ngona biso tuzama be lero yangoyo ba je crois be bato bazolana ba PPRD ba oyo basakasina ya mwana ndeke lero yango ba ko défendre mboka yango ezokende biende boza na pouvoir bo yeba biso ba élection biso toloba te toza na résidence surveillée lero yango ba ko défendre mboka na ko ndeko Olivier félicitations yo za pembe ni place na zo vandela comment ba ko kanye ke ba baza na kati ya armée baza ba oyo baza bande kuna bango kuna ngam kuna M23 ba musu batikali ko to bo kanye ndini bo kanye te to mona mboka nini bosu bo mona mboko zokende bituleza boy balman batumusu bazoloba balobela biso mais mwana ndeko za na kati ya pouvoir kuma ayebi déjà pop na ye azoloba ni avant na ye kakapo azomona biso boy azo sala encore vraiment bambuta kimbuta ba famille na bango même soki bango ba échapper bana na bango na ba famille na bango ba yebani kambute nzamba za nzambe mukolo moko za yayo mukolo moko za ya nzambe ile kaka oya biso nyonso tozosala bana nde loba conclusion na ngai yango nazongisa na maloba merci eboto merci na bandeko bauti kolanda émission oyo ngai conclusion na kopesa eza epe trop sensible na préféra yi koloba yango na minute suka parce que so na tsaja na katikati ego ko provoquer polémique na lobby to na timing to ko pesa polémique mais en attendant tika to tsa d'abord oyo phrase ya suka oyo eza na masolo ya fable oyo ya les animaux malades de la peste phrase yango e lobby boye selon que vous serez puissant ou misérable le jugement de cour vous rendra blanc ou noir. Et le ça dépend ya possibilité ya mbongo et lobaka nini ozali na yango. Ça dépend pe ya combien pauvre ozali na mokili oyanse. Tia yango kana mutu ete jugement na tribunal, jugement na bakulutu. Et ko dépenda ka koma okobima blanc, donc comment on s'en sortir même si on a tort mais on a raison. Ou comment on peut la paix, tout dépend, ça dépend, parce que les pauvres,
C'est ça la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et quand les Rwandais sont présents au Congo, tout précisément, comme ils ont avantage sur Bisso, avantage en c'est base il y a possibilité financière la première des choses Rwandais au Congo il faut être trop sage que faut longa bango il faut être bango baza se blanchir devant André Kimbuta devant Boshab devant Mende parce que l'argent parle, ils ont l'argent. Yangwana bazu avantage sur bisognon sur bankolo ya mabele. Yangwana oyoki fable le bete peu importe. Ozalina ni poche na yo muteko kata makambo. Alors, assez dit, lobi to komeka ko attaquer pokewana na bisikawana. Mais en entendant, toyeba ete bongo oyo ya bimina mikolo na Congo. Les billets, les gros billets, des gros billets, les billets wana ezana maboka ba Rwandais, les billets wana ekorandre bango trop puissant encore, ba contrat nyonso ya hydrocarbures, ya pétrole, ya ba minéraux na Congo, tant que de riches Rwandais oyo ba gagner na temps ya 11 ans ya Kabila na pouvoir, bango ba tozana masolongo na maboko. Franchement, je ne crois pas que biso ba Congolais to kolonga bitumba oyo na ndenge toza kokena na malembe sauf par violence to kolonga la moi Zambwana je suis sévèrement convaincu que etumba oyo to kotika la kolonga yango te parce que toza na mbongo te nous sommes des pauvres to teka ka bakwanga to teka ka banguba to teka ka makala il n'y a pas un tout Rwandais à Kinshasa qui vend des braises bango nyonso ba compagnie minene eza na maboko na bango eza bitumba moko to tika kobomata na malembe ekotika la kana ngoko osila te. Mais demain on va parler deuxième phase ya comment tozala pe bayele poto yeba ete il y a des Rwandais qui sont au Congo, il y a des Rwandais qui ont droit à rester au Congo, mais comment tokoyi ko se dissocier peto yokana biso parce que mondialisation après tout eza na ngoya il faut ka to yokana pays, mais si tu faut na lobby, comment tu benda mayele na biso pona koyeba comment pénaliser les gens qui vont se présenter gratuitement net ka bangolais ba uti ça on a ba Congo na yoki na les Angolais réfugiés va se présenter librement pour dire que nous sommes des Angolais, tolina msoko zonga na tolina msoko zonga te, tolina msoko continuer na Congo et ou bien ba msupe ba tozongi mais to garder ba bien na biso ya Congo, to continuer ko futsaka ba lu parcelle na biso. Ce genre d'activité les Rwandais lobby to koyeba ceux qui peut baser le droit de signer un contrat que tu veux rester au Congo comme un Libanais comme un Nigérien tu restes au Congo tu peux fonctionner au Congo mais kosimba lisusu mampinga te kosimba lisusu commerce te kosimba lisusu politico administratif fonction publique te il y a toujours moyen to yokana na côté wana mais polémique yango ekozala lobby na masolo o to kokabola à part ça c'est impossible de séparer les Rwandais avec les Congolais. Ndeko Olivier alobi yango ngaite azapir mwana Kivu a reconnaître yango mais pona lelo yo raison moko ya mende ezalite po boma Congolais pe opesa un Rwandais tuchi avantage wana bozwi bambano na bino bozwi ba réponse na bino ya mibali papa mayamba na studio na bandeko nyonso bolandi biso nzambe apambola bino ebika tata nzambe ya mpungu kakulusaku munaye kakulukeba haleluya.